C'est que tu as accepté pour l'amitié. Tu m'as accepté. Tu m'as accepté. C'est elle qui m'a cherché. Moi, je ne l'ai jamais cherché. Et tu me fais mal. Non, tu ne me brutalises pas, Chacha. Chacha, pourquoi tu fais ça? C'est elle qui m'a cherché. Je ne l'ai jamais cherché d'amitié. Elle m'a cherché. Elle m'a pas dit de me frapper. Tu es là. Depuis tout à l'heure, je me plains, je pleure. Tu ne m'as pas défendu. En fait, on dirait que c'est un problème. J'ai dit c'est fini, non? Non, c'est pas fini. Elle m'a tapé là-bas. Elle me tape devant vous. Qu'est-ce que tu elle me tape devant toi. Moi, Nalouka Tu cites mon nom comme ça. Chacha me frappe devant toi. Et tu me dis Nalouka Chacha, j'ai tenu le quitter ici. Je l'ai jamais cherché. Je l'ai jamais cherché. C'est elle qui m'a cherché d'amitié. Attends, mets ton calme. Elle m'a cherché d'amitié. Je l'ai jamais cherché d'amitié. Elle me ramène ici pour me frapper devant toi. Et tu la regardes frapper. Attends, tu veux dire... Tu l'as regardée, elle me frappe. Combien de fois j'ai été demandé de partir si tu ne te sens pas à l'aise? Tu m'as regardé me frapper. Tu m'as dit de partir comment? Donc tu veux dire que je n'ai pas... Je ne voulais pas faire de partout. Tranquille. Je veux que tu cherches un problème. Je filme. Je filme. Frappe-moi. C'est que tu as accepté pour l'amitié. Tu m'as accepté. C'est elle qui m'a cherché. Moi, je ne l'ai jamais cherché. Et tu me fais... Tuninzambe Pona nini boye Pona nini boye Pona nini boye Papa ngai na ye Ngai na pusani Ngai na fukami Solo epai na yo Papa ngai na ye Papa ngai na belemi Papa ngai na pusani Solo epai na yo. Hey! La grande famille. Bonjour à tous et bonsoir. C'est là depuis un moment où Bozo Landabiso. Le na elibino lisusu papa songi. Papa songi azola la te azope misanga te la grande famille. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. Boyo kami nene. Likambolo okita grave, likambolo okita compliqué. Tolanda papa songi ngana olobalanga mingi te o. Tolanda papa songi o. Tolanda ye o. Merci. Film na biso pezo le en passant, hein? Méritocratie. Ezo le kana na Belle Vie télévision. Film moko chintunga. Wow. Mais c'est la chicha, mais bah biloko makasa melate déjà na mela whisky te na mela bière te donc kokende tina ba mbangi tina ba drogue wana je ne peux pas. Oh non, drogue te ba okata biso live, ba okata live lobata poudre à pembe. D'accord, poudre à pembe oyo tango ya rakin na olobisa chimene mengi express mo pona na so ba poudre à pembe me ya mai na tu ata na kati ya verre pona esala yo bi oyeba ndenge nini yango esalaka. Après, pour l'équipe, étape wana et tout ça, Gaz m'a dit à qui cherche à d'or, fille, moi comme on a téléphone. Oh, t'as la fille, oh, cherche à d'or, le but, on a ce peine, tout ça, ben, ya, tout ça, la nanani, tout ça, la partout, biso tout. Ngai na lobi na Gaz m'a dit, ah, ngai na sala makambo wana te, nga na linga rabasi na linga na mibalité. A poser la question, nani o meka mo mi ba na lobi na nga na meka mi ba dans nazalaki na âge il y a 18 ans 19 ans. Aujourd'hui j'ai 32 ans, donc je ne pense pas que et que si ma passé dans la meka ki et aki et là on a ngate et c'est pas ça ngate na tikaki. Gaz mo na parce que na nozwa mobile oyo asala yo ngo bi internet ngana talaka ngai moi ça ne m'intéresse pas. Express mon a bengi même harmonie na téléphone.
na leki se Gez Mawete amona sololi na Gez Mawete a sololi na Chacha. En tout cas c'était chill, ba sololi bien et tout ça, d'accord. To comment on a prochainement à mon avis anga na ité parce que na zo sala et tout ça, ba sololi en tout cas c'était chill. Moi je me suis dit que ça allait régler les problèmes, ça allait avoir harmonie. Tu as appelé voilà. harmonie mobali na yo bengelie pour na Gez Mawete pour Gez Mawete voilà. ba arrière pensée. Voilà. A sololi na Gez Mawete a sololi na Chacha, ba sololi trop bien et l'équipe prochainement to kokutana et tout ça. Makambo qui n'a pas bien. Après, tu continues à biso comme là et tout, tu commences à seka et tout. Après, Gez Mawete l'axi Chacha d'or, fille moi comme un téléphone. Chacha d'or lobby, il faut Gez Mawete à faire venir fille ango pour na partout. Ba bengi Gez pas bengi fille ango ana fille ango lobby azoyaka. Après quelques minutes après, deux filles bailli. Quelques minutes après, mon sousou, fille moko na garçon moko bayi ba memi chicha ba sale chicha to comment fumer chicha et tout ça to comment solo la maintenant ngala le bien ba fille wana ke ngana sala makambo wana te ngana za na lingana nga basi na za même na en couple et tout ça to comment ko seka et tout ça yo makambo zo raté to comment seka maintenant à un moment donné na comment solo la fille moko bon en tout cas to bana ko solo bien na fille ango et tout ça. Na même combien de filles, combien de garçons au total? Tokoma qui 5 filles. 5 filles. 5 filles pour la partouze, na combien de garçons? Tokoma qui 5 filles, na 3 garçons. Ok, continue. Na 3 garçons. Ouais. Après na ju fille en tout cas toyoka na ki bien na fille moko wana tokoma ko sola comme ko expliquer ba vie na ngai tokoma ko sola en tout cas bien ana ju me fitango na ko l'accès même jacuzzi koto yo mai ezala ko toka tout ça na bina moko toko ya ko be na biso na jacuzzi en tout cas c'est trop bien et tout ça c'est chill fiango lobi moi ça ne m'intéresse pas et tout ça makamona bango o ba vie na bango ba partout o ya ko tala na mitaka wana ngai intéressé ke ngai te. Tozongi na fiango to na fiango tozala ki vraiment koyoka na soirée ya lobi wana to vandi na biso un moment donné nga na telemi Chacha zala ki en fait bato bazala ki to tika la kanga na fi wana to akosola mais on a telemi na kene maintenant genre na ke na porte na chambre jacuzzi wana na kuti 3 garçons na kuti 3 garçons na Chacha na kati na jacuzzi na fi moko bazo ça, mais tu comprends, non? Loba ya, bazo lalana. Donc, chaque na 3 garçons. Bazo lalana. Nata na bimi. 3 garçons na bazaki banani nanani oyo yebi oyo monaki. Gez Mawete. Na 2 baninga na ye wana. Bazo na Chacha d'or. Na moninga na bango pe moko wana pe ya mwasi wana bazo lalana kati ya jacuzzi. Na moni bango tout bazalaki mitakala na moni mitakala na bango tout et traumatisé na bimi na salon na comme on lela maintenant fille wana to yoka ki ne bien wana a benginga siminga vandi singa alve traumatisé te nga na sina message na déjà na sala makambo na bango te mais na mona na sina message na déjà na makambo na bango et tout ça nga na lobi na ye na komiko na komela avant wana même avant to comme avant na komona bango na komela ki frère na ngai. Na combien frère nango mo s'il te plaît ya ko zangai na zo mono on dirait soit ba ko droguer na pa na ba salanga mabe ou soit ba ko zanga na force ba ko on a comment on dirait je n'allais pas sortir de là vivante en fait parce que na moni na découvrir secret na bango et na participer je me suis dit soit ba salanga mabe ba violer na pa ba bomangai ou soit ba pour moi le commentaire s'il te plaît Loba droguenga ba violer ngai donc en tout cas j'avais peur na contacter frère na ngai na contacter en tout cas azalaki na mesure akoyaka te maintenant tanga linga yaka Chacha a rassuré nga lobi non t'en fais pas motako simba ote motako forcer le côté motako sale le kama bete na olo bana non t'inquiète pas ça va si je me sens en danger na kokima na ba message ana ko s'appelle capture d'écran ya conversation na frère na la tindelio. Enfin, ok, si à quoi que ce soit, fais-moi signe. Parce que je sais que dans un appartement à Gez Mawete, juste au cas où quelque chose pouvait m'arriver ailleurs. Non, Tiko Benga, pardon, c'est là Angie, c'est là Mouké. Non, Tiko Benga, pardon, numéro, ça l'a appel, les ana live, les okata.
soit soro dingina matsa na maiti yo Chancelvi na moni yo nengo cha ba fleur na moni yo nazoyo kananu Angie loba ma chérie. Et là na lobi na rassuré frère na lobi non camarade na lobi mota au salaire ma bête ne t'inquiète pas tout va bien mais si je me sens en danger na rokima et lobi na d'accord c'est à quoi que ce soit fais-moi signe. Tovani maintenant la fille wana tozo solo là et tout ça na moni ke bato bazate na se déplacer maintenant na kota maintenant na jacuzzi na kuti chacha na fille moko na trois garçons na kati ya jacuzzi bazo lala na baninga bango tout bazalaki mitaka donc mibali wa bazalaki Gaze Mawete na baninga ne mibale en tout cas bazalaki on dirait 3 mibali après moko lisusu bazalaki na chambre na mobali mosusu ya mwasi azalaki na chambre na mobali mosusu bazalaki kolala na baninga ngai traumatisé nga ntango na bimi na kona salon na komi kolela maintenant fille azalaki na salon ngani to akosola bien wana avi ngai avandisi ngai alobi na no awa ezanga na sina mesana déjà na mona bamitaka mais na participer ke nanga te maintenant moi j'ai dit à la fille s'il te plaît promets-moi que tu vas me protéger bango basalanga mabe te nga na van il faut nazela moninga na nga na kende na ye na kotika ye awa te ye maintenant fille anga ne t'inquiète pas moto osala mabe azate maintenant tango chacha asilisi ayi envers ngai koto na vana ki na salon. Oh non, on dit viens d'abord. A bengi nga to koti menon na kati ya douche, na kati ya toilette. Nga lobine nga menon na moni on dirait ba sale mabe ou ba uti violer ou ba uti sale mabe menon na zolela. Ya zolela nga ozolela nini. Nga menon lobine on t'inquiète pas na tindeli frère na nga message ba frère na ba zo ya ko zwa biso. Abandi ko beta ngai. Wana chacha. Chacha. Abandi ko betanga nga mena na mona ko ndira za na kati ya masanga mais ozo betanga nazo protéger yo na be ba frère na nga pona ba ko longola biso na kati wa o ka peut-être to kimi ou ba mona ngo ndire ba ko sala peut-être biso mais parce que nga na yebi bango te mbali bo suna kutana na yebi ndenge le kananga te c'est solo mananga non bango ba sala kango bongo na chimene même Angie là s'il vous plaît Angie là. Bato bozolo ça reste à vérifier. Maramba olo beza en vidéo. J'ai tous les vidéos elle m'avait envoyé avant Alexae. Naza na ba vidéo ya Gaze Mawete za, ya Chacha za, nandenge bazo beta e nandenga zo lela. Tanga zo lela. Donc arrêtez à okoma n'importe quoi. Donc a filma kini événement nyonso. Bilongi na batu nyonso zo tangeza na kati awa bokomona. Vas-y, continue ma petite. Chacha lobi na no ye moto lakisa Gaze Mawete moto présenter Gaze Mawete ça Chimène Mengi et bazala ko sala partout Chimène Mengi Chacha dor na ba sope Christelle Lomboto na ba Gaze Mawete et tout ça. Maintenant il est à Botela comment ça s'appelle Gaze Mawete et pas na bango atikala ya ye moko. Mais là, après, Nani a expliqué yo, Chacha a expliqué que Chacha oui, que non, mota mema ye côté ya Gaze Mawete pour na partout et ça Chimène Mengi. Mais actuellement, il y a beauté là Gaze Mawete côté à Chimène Mengi. Du coup, Gaze Mawete a comment y et y a présenté Gaze Mawete côté ya Sarah Naomi Lokwa. Donc, du coup, Gaze Mawete sala partout, na Chacha dor, na Naomi Lokwa, na fille moko abandi li solo sikawe kota asila aza pembe bwe asala même li solo mona mishu bojo na yebi komo na iti a kitoko bwe basala ba partout na ye et tout ça ndenge azo expliquer nga wana avant abando beta ngai ngana lobi na ye no t'inquiète pas na bengi ba frère na nga bazo ya kozwa biso et tout ça t'inquiète pas ba osala sma bete après abandi ko beta nga maintenant tant abandi ngana moni yango dirait azamela ki ba biso na bango ya makasi wana na rokata ye bozo like te Angie c'est là s'il te plaît Batu bo like vidéo s'il vous plaît bozo like te na kokata soki na kati boza na place mususu bokozwa ngo te OK na kokata. Vas-y, Angie. Oh oui. Je sais plus où est-ce que j'en étais, mais bon. Comment yebisa biso yazo expliquer que non ba osala ba vie wana atangele ba komba batu basala ba vie wana.
Bah, Shimelmen, bah, Crystal Lomboto, bah, Naomi Lokwa, Tifi, Abandi, li solo sika, oh, asala même solo na michu wana et tout ça. Tout cela même na fi ango, benga même fi ango na appel vidéo, tout cela même na fi ango na appel vidéo. Cela même na guess ma ouais, fi ango na appel vidéo et tout ça. Mais bon. Tu connais ton nom, comment elle s'appelle, la fille? Non? Je connais pas le nom de la fille, mais Aza Pembe, bah, ça la même théâtre na Michou na su même théâtre. Mais là, il va comme on a été ça la même publicité à Pure boutique na Chachador. Bref. Ok. Après, na lobi ne t'inquiète pas, na utu benga ba frère na ba zoya ko zwa biso ba bimisa biso awa et tout ça. Abandi ko betangai. Sasa na oya toza na kati ya toilette biso mibale. Baninga tout baza na salon. Biso mibale abenzinga na kati ya toilette. Nga mena na mona ngoneti azana meli babiloko na banga makasi wana du coup azana se akuti. Nga lobi oh, cheso so betanga pona ni abandi ko betanga ya makasi penza. Déjà, je précise que Toza na poto, Toza na Paris. Na Paris, violence, c'est vraiment condamnable. Gifle, moi, ça a 2 ans, 3 ans, voire 5 ans d'emprisonnement. Moi, je n'ai pas levé la main sur Chachador. Na fongo li porte, na bimi po na rokenda ko yeb sa gez mawe te que non, Chachador azo betangai. A bimi le sous na salon, a bandi ko betanga na miso na bango. Heureusement, j'avais mon téléphone sur moi. J'ai commencé à filmer. Et gez mawe a bimi si téléphone na ye pas bandi ko filmer et bango tout ba na film ko ba vanda ki wana ba bandi ko betangai. Ngana lobi na bango, oh ngana bimi na zo na Chachador betanga, sko bozo betanga nini. Ote ozo filmer biso, ozo ngo poster biso, o poster gez mawete e gez mawete ozo bani ngana zo luka buzz. Ngana lobi ne ça va pas. Chachador betanga likamo ayebi tolo défendre ngai ozo ba kana zo luka buzz parce que na zo filmer pour na zala na preuve. Parce que na yebi likamo o azo betela ngai te. Ngana ko rendre violence par violence et oza na poto. Tu vois? Et bah, oh non, tu sors, en tout cas, ils m'ont humilié, je te dis. Chachador, na baninga na ya basi, na misusa mibali bazala ki wana, na gezma wete. Ils m'ont humilié, ils m'ont frappé. J'ai des vidéos, d'ailleurs, je t'ai même envoyé des vidéos. Ouais, j'ai vu. Quelques temps après, frère Nangaï, tant frère Nangaï, na bimi na komi ko kende, après quelques temps, la police et boteli bango, la police écoute ninga na zolela. Bah tout ninga, qu'est-ce qui se passe? N'a expliqué bango, et bah boteli bango, bah passeport na bango, la police le mina bon, na kene, ko porter plainte. Est-ce que tu as des preuves? Nga le mina bango, oui, na zana ba vidéo. Et ça n'a qu'à sa téléphone, na ba lobi bon, d'accord, si dans la vidéo, c'est mieux que nous porter plainte, même que les latés, il y a des gens qui dorment, tout ça, genre quoi, alerter, bah, parce que en tout cas, j'avais vraiment alerté. Quoi, alerter, que donc porter plainte. Angie, attends s'il te plaît. Angie, attends s'il te plaît. Allô, Angie. C'est ça tes frères qui ont appelé la police ou bien ils ont motobenga qui police? On dirait bango motobenga la police. Nga la benga la police te. Parce que on a d'aller concentrer ko benga bango baya ozwa biso. Nga la benga la police te. Yo signala ki bango que place aux en danger. Na tila ki bango localisation na ngai. Na signala ki bango. OK. Bango police la police paye koya bakuti biso wana pe na expliquer après on dirait la prochaine chado ba boteli bango ba passeport na bango ba boteli na yena ya guest mawete tout ça mais non la police tango ya chachana ba boteli chachana guest mawete ba passeport oui. Okay. Mais non, la police est comment na expliqué bango que non nga ba memaki ngai côté na moninga o maintenant on a comme ba forcer na sala partout na bango na boy nanga ba bandi ko betanga ba bandi ko humilier ngai et tout ça ba lobi nanga ozana ba preuve nga oui na filmer ba bi nanga bon d'accord on est là ou alerter c'est mieux OK ne porter bango plainte parce que ozo alerter bah voisin en fait c'est interdit ici en France d'ailleurs. Là le OK na vu taxi na frère nanga na chacha pas kota qui dans le même taxi que biso on dirait après to tiki ba guest ma wete kuna ba fi wana ba menacer que nga to komi na hôtel chacha tango ayakaki nga normalement na linga na zonga dimanche parce que na ayaki vendredi fa na zonga dimanche parce que lundi lelo na bandi formation na ngai mais après
bon na lobby bon na koki ko rater même jour à formation le ça et le côté na ko tata lobby donc ça fait que normalement na lobby n'est bon c'est quoi ça oh bozala na ba sentiment pola nga na sa life na nga yo benga ngo bengela nga nga camarade no bokoma nga te puis bo lancer mbala mon rappel oh vas-y Angie et là normalement il fallait la côte à l'autre parce que lundi il fallait na formation mais on a repoussé quand même à séjour na ngai na linga na futa chambre na nga na futa na ba sa ba jour na ngai chambre cherche na nga te o ba sa jour à chambre ya ko la chambre na expliquer après on dirait la prochaine chado ba boteli bango ba passeport na bango ba boteli na yena ya guest mawete tout ça mais non la police passeport ya chachana ba botoli chachana guest mawete ba passeport oui okay. Mais non la police et comment na expliquer bango que non ah nga ba memaki nga côté na moninga oh maintenant on a comme ah ba forcer nga na sala partout na ba on a boy nga ba bandi ko betanga ba bandi ko humilier ngai et tout ça ba lobi nga ozana ba preuve nga oui na filmer ba bi nga bon d'accord on est là ou alerter c'est mieux OK ne porter bango plainte parce que ozo alerter bah voisin en fait c'est interdit ici en France d'ailleurs là le OK na zui taxi na frère nanga na chacha pas kotaki dans le même taxi que biso on dirait après to tiki ba guest mawete kuna ba fi wana ba menacer que nga to komi na hôtel chacha tango ayakaki nga normalement na linga na zonga dimanche parce que na aki vendredi fa na zonga dimanche parce que lundi lelo na bandi formation na ngai mais après bon na lobby bon na koki ko rater même jour à formation le ça et le côté na ko tata lobby donc ça fait que normalement na lobby n'est bon c'est quoi ça oh bozala na ba sentiment pola nga na sa life na nga yo benga ngo bengela nga camarade no bokoma nga te puis bo lancer mbala mon rappel oh vas-y Angie et là normalement il fallait la côte à l'autre parce que lundi il fallait na formation mais on a repoussé quand même à séjour na ngai na linga na futa chambre na nga na futa na ba sa ba jour na ngai chambre cherche na nga te o ba sa jour à chambre ya ko la na chambre na mais par contre elle aussi elle voulait libérer la chambre depuis hier ba séjour na o ya futa ki esilaki donc a bengi patron na zo yamba téléphone te alobi na ana def ça 300 et quelques euros à futa chambre à futa 2 nuits comme ça tant au patron na ko ya ko pese mo ya zongi sangai na futa ki 300 et quelques euros chacha zaki na mbongo futa chambre hôtel te c'est ça oui donc on a la pese qui peut pas star a soki peka mbongo futa hôtel te. Non, selon ce que Chacha m'a dit, que bango, gaz mawete a foutara bango, mbongo ba partout, c'était bon, ça là en pour le plaisir. C'est ce que elle m'a fait comprendre. Donc, na fouté là que chambre hôtel, tant to outi kota guest comme na hôtel nga le bine bon. Pesa nga mbongo na ya hôtel, nga on a fouté là kio. On a fouté là kio, nga na zo changer hôtel, na koki ko vana sous hôtel moko na hôtel. D'ailleurs, on a zo kende ko porter plainte. Et quand je parlais, j'avais ma caméra allumée. Nako filmé. Na moni vidéo tindelinga o ezana tongo ya zela attends je te montre. Ya lelo kaka na tongo. Vidéo ezana tongo lelo hein. Oyo ozo filmer chacha na chambre hôtel. Ça, c'est aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est aujourd'hui. Là où elle m'a giflé là. Tenue d'hôtel, tu me mets pour la OK, là c'est mon frère. Là c'est l'autre, là c'est mon frère. OK, vas-y. Oui. Elle m'a giflé, pardon, devant mon frère. Et j'ai filmé la scène. J'ai vu. Et, Tokoti, nga le bine bon, d'accord, na ovanda awate, na zo changer hôtel, pe sa nga mbongo na ngai, oyo na def sa ke pono futa, o na fute la ke hôtel, nga na ke na nga. O non, na zo benga patron na nga zo yambate, na bengi soko moninga na nga moko zo yaka. Abandi susu. Oh, toi, tu es mauvaise. Abandi, nga pe na ticket na mine chacha. Normalement, dans la vraie vie, c'est-à-dire que na voix normale, yoko betanga te. Nga na za katange chacha. Moninga mo sa tiaka. Gros bisous. Moninga mo sa tiaka mutu na nga na sete chacha. Si je t'ai laissé me porter main, et na tiki yo parce que to za na poto, awa, il faut za na raison.
Na poto, tout justice et Lukaka, ils ont raison. Moi, j'étais filmé quand tu me frappais. Mais ça veut pas dire que si bah tiki sont balé piquin yoko betanga jamais. Yo so betinga c'est que je baise avec ma mère. J'ai même dit ça dans la vidéo. Na bicha yoko betanga été. Mais ce qui n'a tiki yo betanga c'est parce que nazana poto et nazana besoin il y a ma preuve. Et là a giflé ngai. Na filmé même scène. Na moni wana to komi na réception na bimi na nga na zisak na komi na réception na zela moto ya zela o pese mbongo wana apese mbongo po ya zonsa mbongo na ngai ai beki ko senga ba pardon nga bicheche na ko pardonner jamais nga na koki jamais ko pardonner o bino humiliation o bino na gesma o te busanga na ko pardonner bino te nga na zo porter bino plainte alors bino nga que non yo yebi ges abina nga que yo to ko komi na kin na enregistrer même pas na yo so komi na kin nga na boma yo chacha do alobi na ngai a promettre nga que ngas na komi na kin iya ko boma ngai ou soki ya bomi ngai te gesma weta ko boma ngai pourquoi parce que gesma weta za connu na kin azana la relation na président ya kin una mwasi ya président et na fali donc ata na ken na justice ndenge nini bako bimisa ye me ngajo na uchama kona na kini ye chacha do ako boma ngai ou gesma wete ako boma ngai ngana lobi pas de problème. Bon, c'est là, mais pour l'instant, moi, je vous porte plainte ici en France. La France est un pays de loi. J'ai des preuves de tout ce que vous m'avez fait subir. Juste parce que je n'ai pas voulu rentrer de votre vie de merde. Moi, je vais vous porter plainte au Samba. Alors, moi, je n'ai pas de ta prison. Et je chacha. Yo soko longo li ma colonne la poto. Ozongi kin. Lo ba ke ngai 10 ans à mon canal na ona sana ona poto na yibi yango ya koyiba. Et le bac va preuve on a ça on a falsifié on a falsifié on de toute façon guess moi ça la preuve il est pas filmé on est d'accord il a filmé ngai tant on a ça ko lela et tant yo ça ko beta ngai mais guess moi ta tikali ko filmé ngai na zo beta yo una zo finga una zo sala na zo filmé ngai na zo lela donc oh tout bozana wa preuve tout bozana ngwana eza ba preuve eza modérateur c'est là Angie ba modérateur ba tout nyonso ba ko ma buzz bolimisa bango na live na nga libela. Bato boza ba modérateur bon le côté langa bato nyonso ba ko ma buzz na se bo limwisi bango libela miwete longola ena amona ka sous compte nanga te. Vas-y. Donc elle a fini de faire son petit numéro là et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle va me voir oh non na solo kutuna mobana harmonie kutu azana côté nangai ça d'après elle je ne sais pas parce que j'ai pas parlé avec Harmonie. Je ne sais pas. Avant le numéro harmonie, il y a la harmonie sur la carte, il y a la harmonie qui est comme on a été. Donc, na sangisaka ba relation amicale, na relation amoureuse na sangisaka jamais. Donc, ce qu'elle m'a dit, je sais qu'elle m'étonne, mais bon, je me suis pas attardée dessus. Na lobi ne karabo, moi ni mbongo oh yozo linga couper ça te je sais que tu n'as pas d'argent. Na tiki nango va na nango na changer hôtel actuellement quand na za hôtel on a changé na tiki na mbongo nga bi va nango mais nga na changer dans un hôtel oh non na yebi ke yo za riche nga na za na mo bona nga bi chacha dans la vraie vie toi tu peux jamais être ma copine et ça je dis haut et fort dans la vraie vie ça dit que chacha si a supplié que nga na za la copine et chacha donc ne peut jamais être ma copine si chacha gagne 2000 € dans sa vie 2000 $ dans sa vie moi je paye chacha chaque mois 2000 $ dans ma vie. Elle travaille pour moi. C'est ma femme de ménage même. Chacha ne peut jamais être ma copine de la vraie vie. Je suis sa patronne. Moi, j'ai construit une grande maison chez moi au pays. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Ma vraie vie, je ne rapporte pas ça sur les réseaux. La raison. Chacha n'est jamais ma copine. Elle ne m'arrive même pas la cheville. Hormis sa notoriété sur les réseaux, Chacha n'est pas mon amie. Elle a supplié d'être amie avec moi. Et Nazala qui est normal, Nazala qui est humble, na CP, na nzimi, mais à vrai dire, la chacha, na ozoyo domestique, tu travailles pour moi, je suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Moi, je paye ton salaire. D'accord? Je paye ton salaire. Na zamoninga na ote. Ba jeo bosa, na ba Christelle Lomboto, na ba Chimel, mais faites ça entre vous là-bas. Faites ça entre vous. Moi, je ne suis pas ta camarade, chacha. Yo motoya kulukana na amitié. Ngana tika kulukana na amitié. D'ailleurs, je répète.
Et zana TikToker ou na influenceuse mon côté na réseaux sociaux o ngai on dit na lukai na ke amitié. Bango tu o ba ya bango moto ba na inbox na ngai ba suivre ke ngai ba bandi ko komela ngai et to komi ba ami na luka ka mototé. Quand vous venez dans ma vie, ne me créez pas de problème, s'il vous plaît. Je ne suis pas une fille à problème. Natika jamais koya kana réseau ko finga moto ko ça jamais de la vie. Mais ce que vous m'avez fait subir, toi et Guess Mawet, au lobby que Guess Mawet Aza, s'occupe président, il y a s'occupe Nini Aza, s'occupe président à Kin, s'occupe Ibana président à Kin. Sur la vie de ma mère, je vais vendre mon âme au diable. Mais vous deux, je vais vous mener la vie difficile, retenez la date aujourd'hui, je vais courir avec vos âmes. Guess Mawet Aza Big Star. Pas de problème. Il a peut-être plus d'argent plus que moi, pas de problème. Mais moi, je vous jure devant Dieu, avec les preuves que j'ai, Chachador et Guess Mawet, si vous enlevez vos 2 pieds en France pour aller en Afrique, bolongola comme langai ou bozelanga qu'on attend ya capable bominga, mais moi je vais vous poursuivre en France, je n'ai pas arrêté bien en France. Je vous jure tout ce que je recherche dans ma vie. Je ne vous ai rien fait. C'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui as voulu être ami avec moi. J'ai jamais voulu être ami avec toi. Jamais, Chachado, jamais. Même si ma bandelle m'a dit 10 000 fois, je peux jamais vouloir être ami avec toi. Tu m'as supplié d'être ami avec toi. Jamais que Luka qui amitié là, on a mon Dieu qui amitié. Parce que je suis très bien dans ma vie. D'ailleurs, j'évite même des amitiés à la con. Bah, comme vous avez tout, oh, yo, ya, pour le mal, regarde, j'ai pas, na lingna qui est dans le sujet, mon sous-souté, mais méfie-toi. Méfie-toi. Dans le sujet, zande belé. Oui, à se méfier en tout cas na bloqué de partout na somo na ke azoti na bakalo aya akomata akopesa pe version na ye mais azala na la preuve oyo eko approuver ba version oyo azopesa ya ngai preuve nyonso yo tindelinga parce que au début quand tu me parlais na suka na yo avant na yamba yo il faut na mona ba preuve na moni ba preuve ni cherche obeta j'ai été choqué version na ngai on a pesi oh nazana ba preuve de A jusqu'à Z tango ya zo mata azo pesa ye explication il faut zala pena ba preuve tout on azo pesa explication na ye parce que moi je vais te poursuivre pas seulement toi yon la Guess Mawet na zo poursuivre na poto awa c'est tout ce que j'ai à dire. Sache que question moko hôtel wana futela ke avant bo ke n'est pas Guess Mawet ou bien ezaki oui avant OK donc avant bo ke n'est pas Guess azali na problème à chambre ndo futelier 300 €. Ah qui na problème à mbongo OK donc au futelier ezaki 300 €. 300 et quelques euros, 311 €, 312 €, je sais plus. Alors, la nuitée, c'était à 150 quelques euros, c'est ça? Ouais, je pense. OK. En tout cas, même na reçu nango awa. Oh, ezana combo na ezana prima kamboto numéro na ya chambre et ça awa. Si elle doute, na zua on a capturé on a du photo na tindeli journée. Tindelanga ngo po communauté na biso ba dutara na nyonso. Donc ça serait voilà. mieux au tindelanga ngo et ça comme ba preuve. Alors, eloko yo peto bengela kinga mingi et ça parce que ba séquestré yo, c'est ça. Oh oui. Ba betingai et ba imliengai parce que la boy ko ça la partout na bango. Wow. Mais est-ce que tangu nani chacha zako memayo? Ayebisa ki asufla ki yo ke bozo ke mona Guess Mawet bo sala ba partout te te ayebisa nga to otala Guess Mawet aza dadi na d'ailleurs abenga ka dadi. C'est sur place là-bas que na moni ke baza ko samourager non ba na moni ke baza ko sola makambo de Guess Mawet a tourné ke nga na sana kati ya comment ça s'appelle ya wenge ya lobi oui aza na kati ya wenge tout ça na tourné wenge eza nini bazolo bato bazo seka kaka wenge eza nini et après na moni bango mbele ba komi ko samourager mais j'insistais vraiment à savoir na na kati ya wenge eza nini en fait c'est là ba ebisinga ke wenge eza partout comme la ba diamba comme la ba poussière ya pembe de ba poudre à pembe quoi des choses comme ça. Et il faut étiqueter entre biso. Donc, on a expliqué que moi, je ne fais pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Okay. J'aime les femmes. Voilà. J'aime les femmes, je ne fais pas dans ces trucs. Et c'est tant on a eu la moko, en fait, à mon tempérament, à mon que je ne suis pas docile, naza,
naza fille en fait nayebi te mais ntango amoni nga ntango nakoti mbala moko na ndako na ye napesi ye mbote j'étais respectueuse nasepelaki komona ye mais sans plus ou sans nasoprane bafi moko j'étais dans mon coin j'étais là mais à comprendre que naza fille à milieu na bango te et c'est là où il a commencé à me descendre. C'est là où Gez Mawet a commencé à me manquer de respect. Parce qu'à comprendre que naza fille il y a Wengete. Merci beaucoup, Angie. Alors, bisoto retenir nini, ozo porter plainte, donc ozo nazo porter, nazo kata live awa, nazo kendo porter bango plainte, nazana tout comme preuve, ya ko porter Gez Mawete, na chachador plainte. Bango balum kenga nazo luka buzz non, c'est pas grave. Nanzimi nazo luka buzz, nanzimi nazana notoriété na réseau, je m'en fous des réseaux sociaux. Je m'en fous en fait. Plus de 400 000 abonnés na zwa na sima Gez, na zwa na sima chachador et je m'en contrefiche de vous. Je n'ai rien assuré de vous en fait. Vous ne me faites pas peur. Surtout au chachador. Si à quelqu'un, tu es une sous-merde en fait pour moi. Tu es une sous-merde. Tu n'es rien d'aujourd'hui jusqu'à demain. Tu ne me fais pas peur, tu ne me feras pas peur. C'est ça pour te chacha. Au quotidien, jamais moutou n'angana. C'est nga moninga moi c'est ça jamais moutou n'angana. Yo chacha donc ko betanga jamais. Ata ba bandeli mokili loti lobi. Malam na la na papa ou na maman nanga ke yo betanga. Jamais de la vie. Talaka poto. Si je t'ai laissé me toucher, je t'ai laissé m'humilier parce que j'avais besoin des preuves pour te porter plainte. Parce que ce que vous avez fait là, c'est l'abus. Na évité vidéo oyo erni meko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya Aloe Vera Products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo, santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853
90 849. Na Balieli Soussou, plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la la mignonne, botita la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te